Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nangai ata nazali na mobali akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 api nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo elika nanga makasi nanga Yesu elona sema bilokota seyo fatinela la kate Yesu makasi abayegale naye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, non, qui wapi. Ah non, je suis. Nazangana nyonso, ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu. Je crois il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste qui m'a dit que Dona. Dona, il y a un camarade qui est prophète. Il y a un petit biloko. Alors tant tout le monde a une image. Le but tout ça na minité, mais du moins tout bon, tout mec un peu comme bongama pour na yota la bino. Na, tu prends des images? Non non attends. Donc tu as reçu kuta la bino na monde mbo tu reçois pour tout partager ensemble. Alors biso za la raquette tout kutani tout sangana biso na ba x y pour que mambo ezala et ça la ensemble quoi. Donc logo yango moni ndambo tout ça qui yango te représenter bino. Donc tout ça là on est juste là pour bandeko ba o ba susu na ba mona qui voilà. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, comme vous le savez, à chaque fois, Tobi Makaisa na but, Tobi Makara bongo bongoté, mais ceux qui Tobi Ma, Tobi Ma pona tina na kola kisabino, en réalité, to bosso le Tobi kanakati ya mboka na biso. Mbote na bisika nyon surtout au Bozali. Je crois que depuis 2 jours passés, vous avez constaté que tu as la tour Yaba orphelinat. Donc, Tozaki na côté à Selembao, donc eux allaient une de province, une de ville, une de commune à ville province de Kinshasa. Tu as Selembao, tu visites qui des orphelinats et Sikawana, voilà tu qui na association Christ vivant, il y a maman Elena Manzila, tu qui na okuna et tu visites qui des orphelinats. Et aujourd'hui nous avons traversé l'autre côté
awa tozali na Ngaliema. Donc toza précisément na Ngaliema. OK, toza na Ngaliema précisément na Ipen, so comme na Ipen au Kiti, l'église à la bonne poussa ni mwamuki. Côté général Maïle so tourné déjà au Koyeba. Alors but na biso comme la a ezali nini ezali fondation dès le cœur de la nation oyo to mesana ko sala misala mais cette fois-ci eza biso te. Cette fois-ci tu ko travailler na banani, tu ko travailler na église les héritiers de la promesse. Église les héritiers de la promesse ezali na mboka ya mikili ya poto précisément na Londres. Na Londres ezali église les héritiers de la promesse ezali na lokola pasteur Mokambi to visionnaire ya église wana ezali pasteur Sylvain Mbata que nous saluons, papa Sylvain Mbata. Merci Nzambe a pambola bino et na oyo etonga ezali na église des héritiers de la promesse où ezali précisément na Londres ezali dirigé par pasteur Joseph Harry Kisoka. Homme de Dieu, bonjour et merci pour na makamyo surtout pour ça. Alors l'église baki ko sangana balobi te to ki ko fete kaka biso moko bongo te to benga ndeko ndele lokola ya azana fondation ndé le cœur de la nation o déjà ba mesana déjà ko sala ba descendre ko sala ba don to sangana afin que to memata moko eloko moko to ki ko lakisa ko pesa bana na biso afin que et permettre bango ba lekisa fête oyo malamu. Voilà raison pour laquelle toye lelo awa bandeko église les héritiers de la promesse ezali na Londres balba kité to fêter na bana. Lobi tozali les 25 déjà. Voilà biso awa tokitaki tozana orphelinat ezali les cris des orphelins. Voilà, ezali dirigé par papa Aaron Koutessa. OK, papa Aaron Koutessa azate mais toza quand même na bande ko azali awa maman azali secrétaire azali mais to mekampe ko solana bango maman bonjour. Bonjour papa. Santé bien? Santé bien papa Nangolo Nzambe. Ah bah bonne fête déjà. Merci papa. OK. Alors biso awa tu yaki pona tina na kota la bino. Na toki koyeba bana baza combien parce que na botomoni ba jeune fille bali bana ba bébé bali bana baza combien au total? Awa toza na 200 biso na général Maël toza na bana 28 na Boadi toza na bana 38 en tout nyonso total toza na bana 66 enfants. OK, toza na 66 enfants. Bosala ndenge nini pona tina na ko bokola bana oyo parce que c'est vrai que bokola muto ya facilité. Faut bakisi pour na soins ce muto abeli kolia na bango kolata kolala na bango nyonso tout et surtout scolarité pe kotangisa bango bosala ndenge. Bon tozaka na mutu teke oyo opesa biso mbongo chaque fin du mois to futela bana minerval toza ne ba équipe na biso ba pasteur bazali bakenda na babisi bakenda ko lukala lisungi pona kolia ya bana. OK. Soki ba lisungi ekoti moi 100 francs batindi même so moi loso ba pesi bina même so moi 100 francs bosala libana wenze to vivre aga bongo na condition ya bato. OK, merci beaucoup. Nzamba otika binote. Boyeba ki programme oyote mais tomoni to solo la kina bande kona biso bazali na église les héritiers de la promesse ezali na Londres. Ezali dirigé par donc visionnaire nango ezali papa Sylvain Mbata pe Mokambi pasteur azoko kamba pa église oyo ezali na Londres en plein centre penda na Londres wana ezali papa Joseph Harry Kisoka ozela bapensaki longo na bana nzai balobi te basangisa quelque chose pour natina na ko remettre na bana na biso permettre bango ba fête elika malamu oki koloba nini na bango. Bon na lobi na bango nzamba pambola bango na oyo basali pona biso ezebele bazana bambongo mais bazana souci wana te nzamba pesi bango accueil na mitema na bango baya na biloko po bana na biso baya ko fêter lobi en tout cas nzamba pambola bango abakisela bango ebele sou koleka lisusu. OK, merci beaucoup. Je crois que Tozu maloba maman n'habite mutuswa koloba dali. OK, d'accord. Tu as quand même des difficultés à nini parce que tout le monde mikolo épidémie à Liban penza la fièvre zali partout. Awa tozana 3 bana mobimba baza malade omoni ona memi azana problème pe ya masoma kila mais na osala ka bakisi kaka oya bukoko kaka nde na forcer ka azomela. Donc difficulté peneza makasi surtout mbongo ya komema mwana hôpital en tout cas pena ezate soki mutaya yo tikela bino mwa 10 000 o mema mwana hôpital yo ebela peleta bano bamenya mike bobalia ozomona quand même mikoko so eza makasi donc to sekina bada mitema maboya osunga biso en plus toza kota érosion toza 0 mètre na érosion mambulo ninge zo beta bote bite to osuka pina nombre ya bano toza na bango bata mabo sunga biso. OK, merci beaucoup. Alors je crois que tomoni bana tokozonga lisusu pona likambo ya bana awa et na ngina na pena la kisabato na batala nanu esika bozali parce que mbule ko beta pe awa surtout ki bon nzamba sungaka bino boza lokola bona jeka likolo mais bochola te.
Alors, je crois que Bandeko surtout, animé des bonnes volontés, bien sûr, nous sommes en train de vous faire voir comment la situation qui traverse cet orphelinat, parce que dans les jours à venir, ceux qui t'ont négligé, je crois qu'il y a risque de le souster. Bozomona ici, Bozomona déjà que érosion est ça. Vous allez ronger ici ka oyo, donc érosion est vraiment makasi. Tous en a Gédéon, tous en mec un peu ko faire voir bino, voilà. Et donc déjà ici ka oyo bandeko ba ko fanda érosion, ça dure, c'est une grande érosion et ravage la banda côté nyon surtout na do banda ko ekenda na érosion oyo. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous ai toujours dit, que la Fondation dès le cœur de la nation, vous allez travailler dans Bandeko Nyon, surtout ayant cette bonne volonté à aider Bandeko. Je crois que vous pouvez venir en aide dans Bandeko, tel que l'église, les héritiers de la promesse, bien sûr, se trouvant à Londres, où ils allaient et sali, oyo, pour kanisa. En tout cas, infiniment merci pour Bandeko oyo. Vous allez peut-être vous êtes fait escroquer et pas Bandeko Misusu. Vous pouvez nous faire confiance parce que awa eloko na eloko ezokoma na destination, eloko na eloko ezokoma na isika oyo esengeli ekoma. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup na homme de Dieu Sylvain Mbata, wazali visionnaire et église les héritiers de la promesse. Merci infiniment na pasteur Joseph Harry Kisoka également, wazali ko diriger église à niveau et à Londres. En tout cas, homme de Dieu, merci surtout pour la confiance parce que homme de Dieu, vous penser na démuni, c'est pas facile. En tout cas, j'espère que le Seigneur fera de sorte que azungi ça les sous ya ebelé na bande konyo surtout batendre le boko pour na tina na kosunga bana na biso. Merci infiniment na binonyo surtout. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Bon, mon situation, alors soyez nombreux encore à nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Vous avez besoin de faire de dons, vous avez besoin de soutenir, vous avez besoin également de tout le bail qui est garanti pour natina na kocha orphelinat ezoisika. En tout cas, j'espère et je sais que Dieu est vivant et il va opérer de miracles. Makamonyo surtout et kozala malamu, je dis bien malamu susukoleka. En tout cas, merci beaucoup Nabino surtout. Tokutani très prochainement. Encore pour la bandeko Wazali, la Fondation dès le cœur de la nation. Tokolo merci na maman Marie M5 depuis Liège. Merci aussi na bandeko na biso travailler na biso déjà elongo na association Christ eux vivants. Ils allaient dirigés par maman Elena Manzila HBM Mwasi Kati Nankolo. Basi ba mingité owaza bakanga minanzambe boye. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je crois que nous mettons un point final ici. Nous allons nous retrouver très prochainement sur Nzamba Kobat et Labiso. Merci à Gédéon, merci à Couleur Bassélé, merci à Jordan Panzou, merci à Bino Nyon surtout. En tout cas, bonne année, bonne fête, na Bandeko tout au bako fêté. En tout cas, merci. Tokutani très prochainement. Merci. Atani chunga sawa na Yesu. Olokotanga musukolanga okomisinga mwana no nyonso ya yo ekomi yanga l'héritier du trône je peux que me réjouir il a donné sa vie pour mon salut nakoma pe moto na miso ya bato Yesu masiya nde yaya nanga olamu na ye leki telme ebele soki natangi tokolalawa nameka lelo natika kwiti pona ye kindumbe sila pona ye lelo nazwa musala pona ye tala nasomba cheche pona ye soki kaser esila pona ye sida kutu ebika pona ye lelo nakoma pasta pona ye nyonso nazuwa boye pona ye. I was weak, I was sick, you were there for me.
événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona ko éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko.